site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato balobaki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Bien à ma César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cibles. Aembara père. Moi vocal wali c'est les bien. Naembela Yesu. Moi vocal. Oh diamba na kutiti kate diamba na kutiti kate diambe pesinga babulu ya bien. Oh classe na kuta tangate. Lelo na songeli tina ko momela boye ta pona bakanda lola. Na komi na lola Marie alobi ke ba yibie téléphone. Jacob apuyanga bia peto mutalekango. Ah again na e boulot. Boulango ezani. Boulot ngo ezali po yo tangani poto eba. Nga sona tanga. Na diplômé. Diplômé. Diplômé section ni. Chauffeur simple. Aseki. Na fazer te. Na la libanda te. O peuple nga pe na peuple. So pongi na kela na parler du peuple. Oh. Ndaku na biso ba peuple. Ngana zwa molimo na prière ku ba sambela nga na biso ke na comprendre te de moi lo balanzoto nga nzoka nde de moi ngo mo grosso. Ta ko yembela ka Yesu. Aembara père. Moi vocal wali c'est les bien. Na yembela Yesu. Moi vocal. Oh diamba na kutiti kate diamba na kutiti kate diambe pesinga babulu ya bien. Oh classe na kuta tangate. Oh site nini? Oui, salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivent de partout sur www.congoelengi. Comme d'habitude, quand tu me solo, vraiment, j'ai un grand plaisir, un grand honneur aujourd'hui de recevoir encore aujourd'hui pour vous, je sais pas son nom, Yamanani, Nazara Nanzela, Nazotambula, Nangani, Babi Miko, tout ça qu'on a découvert. Toujours on a découvert ensemble avec Glody Dessouka, la mignonne de la presse. Je remercie vous tous ceux qui nous suivez depuis Paris. Là, je vois Gracine Bizi, merci à toi. Merci à mon héros dans l'ombre, Mika Badjinde, mon la paix, merci à toi derrière la caméra. Pourquoi pas à toi, Montréal, être ici pour la même magique. Vraiment merci. La découverte d'aujourd'hui, je sais pas, mais tozo lukara to tato babi to tambola kasi ba robeta de to sali babi au micro baladere so to kuta invité là je ne sais pas. Merci à toi la première dame de Lausanne, merci Kouya Papa Gobelisha maman Narinja du Luawa, merci à toi Balobi Yonde, merci vraiment sans plus tarder. Mika toi la découverte en tambola té. Vraiment. Merci la bande de retour à Zolanda Bisto Pena Suède, sans oublier ma tout idole. Merci à toi JP Maya depuis Paris aussi. Merci à Prophète Gikanga. Ce qu'on découvre tant que c'est là où tu vois pour Nzambela ngaye mambo penga na lukana kin o na Congo elengi na ebité o. Vraiment je sais pas wana nywana. Miko rozo la mutu na bien na mona to na mona te. Nazomona te Nzambela ngaye. Balobi kin makambo tambola Kinshasa mona makambo mutu bolukaka Nzambela ngayi ngalela lukisu ba problème oyo vraiment l'homme invisible ozomona makambo oyo. Bonjour Neni Yarako nana mombonga wika moa Boma ya wika moa wika ezato betala okati mo. Vraiment fidèle internet, comprenez, aujourd'hui j'ai encore eu l'occasion de recevoir ou d'être aussi ou bien d'être encore à côté de celui qu'on appelle Pomba Boni. Un peu. Hein? Un peu. Un peu aux zolo bien. Ah, que batricage minene. Bobby comment ça ni na banzela na nganga na zo leka na Pomba na nzela na ngai. Vraiment découverte les akika ya yoto neni. Te ngazanga quoi? Moi pire vient à rappeler moi borba ni nous mon à concentrer. Olati makasi olati penami ke bana poto botolo olati makasi. Na lati te. Yo obengi ngomote na temi na quoi na banini.
Donc natie na mwali ya kana la mukine na tongo la mukeli kaka babi makolo ngulu donc pieni opena bana français wana babenga pieni donc oh Mélanie wika on a mulanya mulai boy tes mesures bate quand mesure Vraiment, comme j'avais dit avant, aujourd'hui j'ai eu encore l'occasion d'être à côté de celui qu'on appelle les Pomba. Mwana Malembe. tricage Lelo ezaki comment dirais-je, ezaki profite tokuta na yonga na oke na bikenda kina na na saba découverte na ville province ya Kinshasa mais na kuta na yo na bia na benga peto petit na César bango na beach wa bana babi Pomba yo kisi nous a tellement makasi partout ba komika na soif na yo Pomba partout les kabwe Pomba vraiment eza nini na yo Pomba plus comme sous teti makasi ngana kana kisi te mère nanga delta nze ava kota mabela benanga matoli kambwa kisi nana mwana nga maître loboko Raphaël Mupepe enfant produite papa na Melichana mwana sœur nanga Zozo Bosiom na benda bango matoi kisi te ngana muta kisi te na salela nzambe o teti na yo vraiment lekina mutuna makolo banga kanila obanga leta te banga batu kuta mokili kutu zéro po mona bango loko te mais l'été zayo ezapenga l'été zayo ezanga l'état zate ngana on est l'état siko dernièrement to zeva matin sono mingi te lelo ngape na okena ba découverte na nga mais to kuta na yo to sola penani ndeni classe ango bandika te pour kuna ba biletango ba yela ki opeto kata na kisiko ba commission école mususu to ndeni mambo collation na ozwa kita ate na kipango sute o kiponte ndeni yo bana otango futem na vo kiponte ndeni te ba na tsango à côté classe ya distraction ndeni to luka mbongo bon na peso ka mbongo na tangisa yo ne na beta misala na ngabu na tangisi yo au videntique musala ya te olia nini olata nini ubia kabelo otana nini Dile ben intimidation otika raté ozomona mutuka boko simba boy ba sepela te baso sepela te nozo sabo na simio mabe aboma moto yo komi ko partout les cabo faut lula partout les cabo partout te côté après mission partout les cabo faut lula partout les cabo faut lula te ngana lula mami choya ko pesa ba rapport mabe na lula raté so nazana yo seke na se concentrer so yo kei mususu aye mais mususu aye amwasi na ngate kayo no bilinga kasite ozo panza ba journaliste neti ngolingi ngokelinga su mususu to misu na guerre te wana ye mwatele nga litoi wa bambalanda bango te sala ka ba bongo kosaka c'est yo mokrake nga mai la bozola mola mami chotele ngena ya pena parler pena na mola pena mbanda na nga pena mami chome o eza ka coïncidence na nzela bo comprendre partout dans le monde bozola ndabiso vraiment merci l'attention au pessibiso ça continue toujours na Congo elengi na micro ya Glody Desuka nulle part ailleurs Pomba mwana koma yaka oyebi bango ba kote na bino awa petit na ngai kusana o banga ya boni bien moni baebi o bana nga na encadré na beach mais petit mona o amkolo me nga na benge petit amkolo petit akoti boloko ya trop a soda ukela mo likaya ongo tole susu obana yeah kena amukolo pona benge mukolo te kotale nanu bo amukolo la remanqué sombongo mona azonga bébé boni famille maman malgré mela libele na été mais ozo sali c'est pété maman siliko azo loba mingi concernant sujet na o oliko yoka te nga mère d'ailleurs kasi maman atikala ti mama tikala maman nanga eza Zobo Siomo na France Hollande nga maman ya maître loboko Raphaël Mupepe enfant produite papa na Melichana maman na Bobette Mupepe moyo maman nanga eza Sandra Bosiomo na France
Maman na ngai wana maman na ngai lisusu zobosio mo mbobo bango so balembi yo na famille ozo ka teke sango ne panzani makasi partout balembi nga babayanga te nini beta bien go yo retambo na famille aux informations na nga bien comment oye biteke information sango ne panzani bata quartier kutu akoloba te nga na à l'aise na regrette ne bango ba ebingai tana biso bosio mo ebinga na France ebinga Sandra bosio mo ebinga mbo bosio mo ebinga na otala film Yesu natala ngokala menebi eso bike ba entourage Yesu na beta désert ndeni bakanga Yesu batala basoda bakanga Yesu ba ekoli batala banyama feba sani na ngana epoka Yesu na zala Yesu ngakete ne ba ko kanga Yesu ngazara Yesu ngakete ando nye kota ya tembe na nga saisi Dieu ngakete mais à part Yesu ça mamba kala mais siko to mona pe bazo kanga ba Dieu ça ba interprétation te nazaka na Yesu nanu wana na zonga taba kanga Yesu na kwa Yesu taba bakake na kwa Yesu lobani ukangami sopu ya Yesu alobaka nini yo lobande eza bakabukati lokala yebi afundaka beli alobaka nini eli na mansa nini na nini yo si eli na mansa ba nini waganga ka eli ya basabatani ese omoni basabatani ne banani basabatani ba eloko te Yesu afunda ba ekoli epa eli abi Eli ta faire ba masto basali eza masto batani te ta la faire ba masto basali pourquoi ba kange ba tala vraiment ngana epoka Yesu na Yesu anga kete ngomona rando ya tembe dega beta bien ko beta bio pedre mais na mona Maria on dit pe momia na lava Yesu makolo banini ayote ngana epoka Yesu na zarate Marie bandana yo aseki vraiment pomba ngala yaki na ngala monyo ka des passages na monyo mais bana poto balinga so yeboye dogo souci mabe zéro naza siko na gouvernement bosuki ndenge nini non comprendre te yo mikolo yo donc non yeba te pomba te batenga ministre art sunde yo beba ministre des affaires inutiles te na ministre art nini jozana bato babasa bikeko ngam na encadrer bango ndeni yebi na molo ekeko ekeko poser ma question te metaille na yo c'est bien yo ndiro eli ngam oko c'est tour maman vraiment comprenez je suis avec Pomba leader Pomba le bina eli bon sona eli o mabe tezango mabete me na concentré nga mikolo mambwa basi banini na nga sute na vanda na basi L6 sango peso ki S6 sango ba benga basi ba benga ba benga ndeni ye ba Yesu tia panjara wenje ba panjara wenje na pourquoi Yesu abayaka mweloko ndo yebi Yesu akotia trouble ndo yebi Jésus ko panza biloko na wenje baye mwa gena baye mwa wika koti na wenja panzi bobi mananda kwa tata na ngai c'est ça et afasha mabe ya monga pe na baya gene tana benga na veni bobi mana veni papa na nga aveneze pa bino te na pesi ka kombo te roza pe ya père eza yo ezanga l'été eza yo ezanga nga na fazer te boza nani makolo ngulu boya takuta te ozinga na musala na travailler na telemia na pe mi oza na outko lam ko comme suna musala te naza na chantier o mono eza nda kwa ser na ngazo bosio mo moi chanter ngam na gérango comprendre na fazer te na la libanda te o peuple nga pe na peuple so pongi na kela na parler du peuple nda kuna biso ba peuple vraiment c'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux vraiment muta ko sauter on est ensemble vraiment vraiment Pomba lelo vraiment na baito koloba mingi te na koloba mingi te parce que yo la yeux à pied levé mais belé boy manzele
Vraiment, la vie à pied levé, mais la ligne a toujours ce collègue parce que ça la maman tellement y a bien vraiment. Toi tu as bon habitude. Au moins n'en n'a qu'un an. Ah, qui m'a vambo. Mais au colo bate, au bate. Na bino boy ngana za l'aise. Au moins il lelo. Nena boy, ta ose en plein de lever. Ah? Aussi en plein de lever. Plein de lever sous Te nana boulot, ta no zinga. à pied levé. Licolo. Ok, ngo wana. Licolo. Comprendre? Ah. Mais ngana concentré kak. Et au père. Deni bololo ko na tunye. Bébé bololo a bien mais moni tobo tabana tobo tamite mate. Ni susu. Petit na butu. Ala diga yo papa. Te ala musinga na butu papa na abeza to solo la nini. Ote na locho kanga kingo. Ah, petit na fino kingo na aji na yo. Na kangi na tinde pa bakoko na ke vanda. Yo monga tikali ko tuna ali sute. Comprendre? Oui, fini kingo supoine. Te ngana ko fini ngana ko zo kindoki te. So kindoki na boma bino bale kinzela na zo kindoki ya mbongo. Ah, yeah. To perdra te to za batu. To za batu. Comprendre? Ngane na boye. En plus, vi na ngano mona ka boye tina za boye lelo za nzambe. Mela makasi. Nga te na ba nga omela makasa ni na yo tane na prière fort. Ngana zo molimo na prière ku ba sambela nga na biso ke na comprendre te démon lo bana nzoto nga nzoka nde démon ngo mogroso. Mogroso nani trop bon manga vraiment. Mogroso le senga kindoki na nuwa nga na ebelo kote. Kane na ero bae na nga nuwa na kacha nganda. Mogroso le senga kindoki nga subul. Na kota prière dimanche na koti prière bo na bando sambela bu pasteur Alexandre Liboso loboko mba moko na kuei na soke na zo molimo na komoloba na kei na tiki noa na tiki agene na tiki wika batuni yo nani nga mogroso esani no client na nga na nzoto na nga donc tata ke la bino ba wika ne mogroso te mabe tana sisi pasteur esinga bita mambolo bi bo na ina ke menacer mogoso pastor habite tika ape mabongo yo zaka nena yikampi ko kana lo sam yikampi ko ngona yo kutoka na ba wika siso ko ba epekisa miten yo kasi bona bi na tunio na fetcha pak yes abongisa nini tena abongolisa nini a multiplier ki masanga na zaki nini nini ezaki nini eza masanga ka comme ça ko ba 20 langwisa te Yesu tanga bongolisi vino wana ezalaki masanga te ezalaki raboro bamasanga makasi banini foza mutu mpe na regretaka yango masa na ngai ana raison mon vieux na apeso bambote comprendre Pierrot Mouteba le professeur du Paris talaka niama wana oameme croix Jésus yobika kokaji croix Jésus te yo lile ope masoba Jésus fort donc nga vana na tala époque wana eswanga fort souffrance soit pena ba nyokola pena Jésus ya ba beta Jésus on ba songa na za kinde ba yokanga Jésus anga kete musukwani ya mama chetenge bima payer koli mususa na aventurier yo ba kanga Jésus bu ba ebele mama otu na mokoto biso ba mbeli na biso ba tuna te bimisa mama papi jetake amoni ke muto azan kodo comprendre yo tuna mutu to biso ba mbeli na biso yeso ba ni te ko bimisa te ba tuna te kata ende na ko banga na pakate ga lito ya pamba pa bi ke Jésus azongisa ngo kate mutu perdre vraiment tu le ba dire Pierrot Mouteba Raphaël Moupepe enfant podruc maître loboko Raphaël Moupepe enfant comprendre ka pomba zo mesanga mpe ma na so koka na moko na bete la tolo na poto la France pomba balobi oyebi kotanga te français kout koloba te boloba te zela na muta biso ngalo ba français te na tanga takosi yo pesanga lobi na ta phrase mo formule nga ka phrase mo ka batanga bana ba bureau ba lekinga na nini na veste ponga pesu na akufa na lata ka veste ata na tangi te mais si ko formule nga la phrase mo ka français pour la confirmer que non pour nous amailler le barape français
na biboye toza batu ndeti yo zabu atobalite komitungisama te mpona voile elamba eza lamba mo eza transparent atobalite ya problème te jour okufa balati soka yango otuna bango te formule nga question pardon phrase moko en français formule nga phrase okoka tozokima question na ngabo point yo oza maele okosa na bureau formule nga phrase moko nga kosa na bureau te okimi yango susu bureau trop de pongi nalalaka na akoma maboko formule nga phrase formule nga phrase moko kasi en français kasi bandeko baozela phrase wana oublié oublié la phrase yoko mina elaxini te yoko mina asekisinga ya yambanga sia. Ma chérie viens. Tu peux me formuler une phrase en français? Je suis à l'école. Je suis à l'école. Vraiment, merci. Comment tu t'appelles? Jemima. Jemima. Formule phrase. Formule phrase. Allez chez vous. Vraiment, Pomba. Allez chez vous. Monier, reformuler phrase. Monte Sony, puis on peut s'en Sony. Tu quand même intimidation, la bête bien. On met de l'ignorance. On va formuler phrase. Ba récitation biso joa kala bango bazwa ngote. Réciter kasata récitation moko kasi. Excuse. Réciter ka récitate lo moko kasi. Vite fait. Tu c'est le corbeau le rena bazwa ngo. Maître corbeau na erna mpêché. Maître corbeau un erme péché. Yo bi ablo rebe to perdre prison. Comprendre, moi trop de prison ba nini on a perdre ablo mususu mais mais belo, t'es tu n'aura pas. Ta peto yo bunga rumba e amuta desara a 600. Et bien ngalinga bi wa des fois dans ce côté no ba mambo be école yo comme sanga enfant na yo atangi satonini. Oh mais on l'octanga ke oza maele sopendenge sopendenge. Ngana maele atana maele te me bana na ngona boti ba za na stage na sagesse. Bazani? Baza na stage na sagesse. Ta mwana na bino bolo oyo tuna wana mwana elanga malibanga baningane ba sakana mwana moka tombo libanga abisa oba benga ngoni na français benga nini moka benga libanga mais mwana nga bisio ça c'est le Pierrot. Oh mwana libanga Pierrot ala maele yo zo pété atangiso Taranga mona simba ku devoir nete abike papa simba devoir te po evelo to ba ngana pona luka mbongo devoir ba ke pa mère na bango mamicho ba ke pa mamicho amta gafe terrible sur le bas de vérité parce que yo bien lo on la vérité te ba boulot c'est si ba boulot belle ya tembe neti nini yo la biora boulot na o ko ba wika maçon. Maçon. Maçonnerie. Ça, on appelle maçon. T'es na tout ni à boulot t'es maçon. Maçon ça besoin moutoune. Maman le bovin nga kam sa ebi kam na Paris a ebi. Toza bato ablo musi to reperdre a te ani bat ba monio ba ni omona ke ko ba so kanilo fo ba bi ozo le kananzela moko to soko l'équipe ba beti yo l'équipe ba beti makasi pété. Neti ngande na bona ko tindi ko kuno za équilibre te na ko beta na ko senga pe mika pe komba pa kaji biso mbale pe na beti yo pe. O kokate. Nande name. Ngama muna sala ebele na bunda ba kombe bele o kuto mekate. Kolanda boete eza prison mte sali ngabo. Ngama na te équilibre te. Eza prison, ta na bimi na prison kala troté. Prison on ba ki beta ki soki 16 tours. Lelo na moya lelo combien combien de tours? Bon, à reconnaître mais la salle a trop de prison. Pour nga bandi, ça on a banda prison pour bébé, banda Brazzaville tina ya. Na micho na mbongo na nga. Na micho na mbongo na nga. Ezapi. Na tika na Brazza. Otu na Brazza sunde. Oh, na Brazza na tiki 2 mito makelemba. Oh. Taba melio to ça bon. Nazonga ya tang. Ozo adeli kula baboy bido sko mbora makele bete. Nga baboy anga te, kobeta na ignorance te za à l'aise. Tout ça boy ko? Tout ça boy. Nga na boy. Oyi ngonga na ko mokoka yo bika pale banini moi tumsu ba kota na banini. Fona welisa banini. Mais nga Brazza baboy anga te.
Silisiango. Ah, oui kotala. Reste ko simba après mission la rozo ko silisiango. Wana na posa oui kata. Yo no na posa kabato tanda na bibote nga na mabopete nga na kabaka whisky yango na bayenga moko me yo vandi wana na pesi yo boy. Faut sage. Vraiment. Est-ce que na poto ndoza boy so ke ka ban na poto ba tiba tunyo soka. So po mikolo obeli opemi okufolongwe. Nande. Na eza bongo na poto mikolo so eka poto batimbelo lia trop babi wana jeune. Yozo lia trop ba so jeune. Menga na die poto. Nande. Na ebisaki yo déjà na die poto ebite. Balenga da 3 fois na mamba passeport ba visa na ambassade. Na soki na côté na père mo ya ndoki na quartier na biso na aliaka kindoki na nko. Na kelo kaka na poto na komi kuna na tikali na tiki kindoki mbamo atake poso etikala balanisanga na Western Union. Oh, ya solo. D'ailleurs, on peut dire c'était le pays de Europe na osité dans Rosara. Ah, yanga ya boma mutu te na azwa. Mam na loba oyo Junior Nzongwa ebi. Masalanga Junior Nzongwa ebi. Kay poto on peut kuna Julien Liwala. Ba trouble comme kuna so ki makuna ndeni. Poto trouble za. E kasi bo ebite. Sia. O lozo so ki ndoke bomba mito ndeni. Na biso poto mabeza mabe ko zala te. Na ndeni. Mambo sem na poto na yende ngam na saki. Yum to créer qui on. Maintenant li solo, ba kufi kuna. Ndangai pona bete motu bandola ndangai. Oh, donc tu dois te des autres apôtres yum to créer on. Attends na no se sala mi kuna pe. Nandeni. Maintenant li solo non te ngako. Bandola ndangai ba monenga na kata carte. Bala nanga na bouteille wika banini. Pine to boka ki banini ande pouf. Kare bando pela moto no mone mbiske batu mutamona nite mutosko ndengai. Vraiment. Ba comprendre dans des bazo qui sort dans mikolo yo. Invité parce que batu ba kufi na sima na opomba. Te batu ba kufi te wana massage. Un massage. Ba masquer wa massage. Vraiment, comprenez, c'était pour le plaisir de papa Diasuka Jamari. Donc on vraiment chuter na fin émission oyo. Pomba, nebi ke numéro za affiché on les numéro na yo, Facebook na yo ba ndeko so ba mais lo basuka na moni na repérer la télé lo e maboko pa. Alors ba rapporto zo na nzela. Faut la ça pe ngandare la ngo ezaka wapi? Dinga ba juste na quoi? Quoi wapi? Na bara na quoi? Kapa mo grosso kaka. Na betelo liselo mo grosso ale singa kindoki. Ba na bimisanga na église ale singa kindoki na no. Changer nganda no to zaka pa mo grosso. Te panel soute andoki ana soute. To komba nani? Mais yo anan. Banaka to banino tisiko e. Banaka to baneno miso to ebito so na nani. Na yeba te identité na yo. Identité na ngoye bango après émission. Lo basuka bandeko tout balandi yo de partout. Ba vraiment bazaka na elengi makasi so ba moni pomba ba se retrouvaka. Donc détente moko ya bien makasi. Nino ko ebisa bango. À part Wika, Zelana, à part Wika, à part Rela, à part webino reformat ta phrase mon en français. Oui maman. Bonjour. Ça va? Ouais bani. Tiens. Ah? Na ebiete. Non yo na ba mère bo beta kanuna bango. Yo. Abeta nina. Kaya la mtu makasa kanila bato banzela pa. Wana mama boma. Ah? Wana mère beta bien. Parce que l'obété non qu'on peut telo mo la mère beta bien ngaro beta na été. Na beta na problème ni maman sale l'autre na beta ka bambata c'est normal. Comment dirais-je? Témoignage à quartier. Bango ba ebi. O bango lo ba mabena. Maman se fila ebi o mère nanga se fil na kosi. Maman na tuli mabete se bana na koli na venue yo mona nga na menacer mutu. Maman komi. Un sage maman komi. Maman na finga da mutu na venue. Un sage. Vraiment. Bien on va comprendre andi kan ba to vraiment ko chuter to vraiment na suka. Merci de nous bolan biso de. Kata no mo muke whisky. Kande silibo yanga kuteza to. Teza muke mère kata. Kata no. Kata. Whisky maman. Vraiment. Yango moni. Oui maman. Ngai na biloko oyo na kopekisa onde tika eza kitoko te. Wana beti tricage. Wana beti tricage. Ke bisa yes. Que ne s'appelle Jésus pourquoi bongo la masanga comme un vino.
Maman peut se conseil Na pese conseil que amela qualité masanga oyo tozo mona ngo ezo boma ezo bebisa donc malembe bon so na tikango opianga musalo opianga mbongo na opesa musala so ye na opesa musala musani opesa na ye bango vana ya kuna oye bava oya yaka kaka ndeto te yo ebisanga musala ngo ezabo na tiki maman na déposer noir na déposer nini wika na nga na tiki rela na tiki wika again na e boulot ngo ezani boulot ngo ezali po yo tangani po to eba nga so na tanga na diplômé diplômé section ni chauffeur simple Aseki. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Ça fait vraiment plaisir. Merci, maman. Chrétien. Oui, nous sommes chrétiens. Yesu na croix. Taba baka ke loba su ko ni Eli na nini. Aseki, faux chrétien. Vraiment. Nana ngo faux chrétien. Yo. Ngana za faux chrétien. Te yonde muto za oza chrétien te na zote ya okay oya yechu. Oya epa Yesu. Na libo na tuno Yesu na croix. Yesu na croix lobaki nini? Eli na masa nini? Polani. Faux chrétien ke na oya. Vraiment. Merci beaucoup, maman. La prochaine. Na kombo Yesu botika mabe. Yonde tika mabe oyo zo sala mamunga mona lola yo moni yango omoni ni ake moyiba kene lola na Jésus nga yo akena lola baki mokola suka okanisela ngai yango ana yango na tikaki kasi otikate ya tikaki bon eso ndena abo Maria ko qualifier nga mabe na ko yibe téléphone elo na zongeli tina ko momela boye ta pona bakanda lola na komi na lola Maria alobi ke ba yibe téléphone Jacob a pouillé en abia peto mutalekango. Vraiment, comprenez. Et ça vraiment ruine dans les samedi on va découvrir ta boye nulle part ailleurs toujours na Congo. Oya kutokota lola Jésus la singa bi na nzela bita pala sa ta pala nyama ngwango. Na telora na bien. Ta ko yembela ka Yesu. Aemba rappel. Moi vocal wali c'est bien. Na yembela Yesu. Moi vocal. Oh diamba na kutiti kate diamba na kutiti kate diambe pesinga babulu ya bien oh classe na kuta tangate Maman a balobi oluki pomba oluki makambu vraiment maman mo ressentir au sentir le côté degré na sentir degré ya ki pomba vraiment merci so mi bon mo beta fou tout monde na arrière mo on va songi à venir vraiment merci Nabino tout merci maman sepeli na émission en tout cas vraiment nzambe ya pambola o maman na musala na yo vraiment nzambe kaka asunga mwana ngai nzambe ayeba nzambe nzambe akota kati na ye ayeba ye okufa te il faut obongwa na oyeba nzambe wana bongwana dakala mais ata moi 5 na bena ata moi 8 mama nga ye yo ni nyo bopena te whisky te maman na acho friend au fond on t'a pas mon gros kuna pas sobe otika nyamba c'est pas nan et va prier na biso ba chrétien ba obi pena ba plein boton d'ici bat vraiment aïe vraiment merci na bino tout bolandi biso de partout merci à mon vieux Matou Idole depuis la Suède merci à JP Maya merci à Gikanga le prophète depuis Hollande merci à toi Tracy Pro la même Jack maman Yvette Bolingo merci na participation na yo merci à ma maman chérie Anto Bella la famille Diasuka merci à vous l'émission d'aujourd'hui c'était pour le plaisir des grâces Mizi la sexy depuis Paris la patronne vraiment to comme vraiment ko chiter OK nanga to otikala o continue musalati comment wa subana yaka wanani yaka moto yaka o bengela ba te belé ba yo pasa biso caméra kana ole kala ndinga yo ba uzamwa suka comme sule te ngana suka te suka la biso yo ya komona Shadrach na beto ayo na mama pesa okombwana oyo komona anel kate na beto obunu komona genou genou pourquoi te atambula yeso atambula espoir ne ta la liboso genou vraiment genou yeyo na bebi la mote longola ngo boni bona beta yo otambo fingisa ngai oyo mozandeni utalati lamba na moni pe moi chaussette moi lipapa mais yo pene l'autre côté famille singa famille benda na te kata na ba soudé
Yo kota ngote za no libanda. Vraiment, na libanda mais. Est-ce qu'il installe bien moi le rane? Bombo. Bombo. Hein? Bombo. Ngalo wa bombo. Eh. Poani bombo. Wana moral a linga. Hein? Eh wana flash comme mat. Non, famille mi wazara bilinga. Eh ba muta sala alphabet. Ndena. Petit na ngai. Ah, Tikako. L'alphabet a combien de lettres? 26. Hein? 6 lettres. Ok. Moi 26 à 37. 37. Maman, allez, Tikato Kabola, Tikato Lala avec Pomba. To Kabola, pardon, to bomba mususu parce que tu aussi Seigneur sauté quoi. Toujours on a découvert ensemble dans la vie et héroïne d'abord découvert ta bonne nulle part ailleurs toujours avec Glody Diasuka. Torom ko Kabola, Pomba Liloba Suka poto Kabola. Na ligne na so improvisation te na ligne na so ntangate na ligne so bengela mamba famille na te o bengelinga bate bele bama ba tout carte zo le kawa au sommet a pêche conseil oyo kité Solo la koma kele. le ballon il basuka to kabwa dans la campagne famille na bien ndeza Le basuka na ngeza. nga siko na campagne famille na bino na ba genou Biso to abongo. Boso moni malek lembo lobani. malek nani Lemba. Po biso to botama mingi ba kombora ya ba commune. oh Parler kinga baza. Ta mwasi masina zali. vraiment il basuka resto Tantine Petro Congo paza. vraiment merci Pomba Aminicho grand terre na biso moko. Niclette Bandal. Azali. vraiment merci il basuka to kabwa ba ndeko so balandi biso nebi ko lo banote oyebi ko tel lo basu Sia Nini Pedre. Beta bien. Vraiment, merci na bino tout bolandi biso de partout. Basuka na ngeza. Obake oloba tete. Baba. Yoni wa maloba. Donc yebe no mambo oloba te. Ta munyu. Ah mais Minene. intimidation Ngalo bela ngelo te. Za les na bi ko krakenga me olingolo bate. Za mutu za klenga linga clair. Elongwe kine komi yo. Aso na balora lelo na ke maman na zui bakaje na yena ngo wa po bakaje lo belangelo te. Butu o mona kaje ko ta shebino. Butu ndeni. Pa misa maboko. Loba ilo basuka. Lilo basuka langeza. Petit nanga Raphaël Mupepe o ba bengi na komba maître Loboko. Papa na Melichana na France Hollande nga. Mwana nga na ser nanga Zobo Siomo. Maître Loboko na pesio bambote. Fabrice Diogo Fer Royal na France na Paris na pesio mbote. Chancel Mbemba appelle ne salenga bien. Bambote belé lisusu. Mbayo aussi en direct États-Unis bo soutenir mutu na bino naza toujours. Voilà. Mère nangai, sœur nangai, Blandine Pemba. O ba yemba ba lela Blandine Pemba na peso bambote ko tika ngate. Tracy ana potete meyazana. Yo ebi Tracy. Tracy batoro bino ba yeba ete yo ebi Tracy. Yo pe na tindaro demande ndio yamba ete. Wa. Demande face. Kombolo nani? Yo mona mutu mona na profita simba 30 chebo. Zeyo. Machete na chebo lenga. Non yamba. Tracy wa Tracy Pro. Tracy Pro. Yo ebi. Tracy Pro wa mutu na ngai. Na bo sente masa na ngape musa simba mo ba camera ba nini na. Bala pembe. Mika Bajili dans la pesio mbote. Bajinde. Sandra Bosiomo na pesio mbote. Sandra Bosiomo. Zobo Siomo. Motema ya Arthur Mopepe Moyo. Na pesio mbote. Junior Nzongo na pesio mbote. Voilà. Pardon. Pierrot Mouteba na pesio mbote. Julien Liwala. Yasuka, Julien Liwala, garçon Eleng na pesi mbote. Fabrice Diogo Fer Royal na pesi mbote. Ok, merci. Diembo Kani na pesi mbote. Voilà. Et si Babi Mikole Zali, obeli opemi. Okufa longwe. Obosali mo grosso magra pesa ko kindoki na nganda diamba mais faut saluer quand même parce que ça pena temps pena. Vraiment ça n'est fini pour aujourd'hui. Kindoki na pied mbote et yo a contre nga.
Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission. Merci Nabino Touvolandi de partout. Merci à la première dame de Lausanne. Merci coup depuis Lausanne, maman Anjouloawa, mon thème papa Gobelisha. Au revoir, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye bye. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon. Glace mbizi la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Krame ya komone la sexy. Viens à César Magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, chérie, Yari. Idée, comment elle Johnny Pelé Pastoral. Fonchi Dolo. Calvin Elengi, KPL, Sandra Kazadi, Christophe Moura, Kazadi, Kongoma, Elengi Ma, Dania Smith, Elengi